Bolo banini awa. T'es aussi sélectionné, t'sneb si bino bokomi bati bolingi ezala bo sélectionné parce que boyebi tour ali boso acoustique on a sala kawana boyebi ta sélectionné banzembo acoustique otembe banzembo a mokili musique profane muta sélectionné banzembo Christelle Fernandez. Il m'a sélectionné parce que wana elle est na moi coulisse parce que baby kaka mais oh yo beaucoup sélectionné hein. Ça ne dérange pas, vous avez mon numéro WhatsApp, vous m'envoyez les liens. Balien surtout mingi bandim baba adoration parce que moi j'adore louer les seigneurs. Adoration des billets c'est ce que j'aime. Bandim hey Irène. Amoni bakoti. Tu vas bien, ma belle? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Boni basango ya papa Feli. La biso yo, mon Dieu. Makambo ezali, hein? Makambo ezali. Mila kisa. Bolo bibo mona ke longi na ngati. Bobi pembe leki nakita. Bobo sanketo ana hiver, Bozo bossa na keza hiver. Ça la table et la baronne mon conduit, tout va bien avec Jésus. Si, ici avec Jésus, tout va bien. Tout va bien, malgré mes pépés. Tout va bien. Malgré, tout va bien chez nous, tout va bien. Nef Sabinobiso, toujours la tête, hein? La tête est haute. Et le ban non maman a fait kabiso maman olangi oshui. Avec Jésus en avant. Wana appelle ça courage à ni nyango kuna courage CM courage à ni nyango nzamba lola. Eh na belle de ana biki na courage à makasi. Château ezakaka. Oh là là, on appelle Sengoko Monabino. Boni santé, non santé, pépère. Siko kitoko. Siko ya solo uzongani na feri. Bocha non papa liboso. Après botou dans la question bête. Maman de nous. Oui. Bolobinini. Wana soni po ola ki sa chambre na yo. Kala mointe. Na sarabino na mamna biso nyonso. Na mambu nyonso to banda kaka. Na yesu au numéro 1. Yazuna en première position à l'ébiso to ye. Parce que là où il y a Jésus, absence totale à diable, ok? Ha! Babi fin de l'année oyo. Kosuke lo ndenge nini, na ba analyse, na ba direct, na ba nini, parce que ça va péter! Et lo ba innocent balume. Bon, biso mingi nkolo, hein? Mingi nkolo. Parce que fin de l'année belé, ba katani, ba koti te, biso to koti. Nabi, Anga zezi. Bozala bani nyangwawa. Bolo banini. Mami. Bo ki voit dans la émission na qui na rime moko comme pas possible. Diable ngaka ningi sa mena fse bino tu biso to simba ma côté to telema. Côté to shimba mais maintenant tout va bien. OK? Nalobinini, bon comme maintenant tout va bien pour comprendre que message est les canobi maintenant tout va bien. C'est bon t'as la page nanga tous les jours non posté balion il y a séminaire.
Titre séminaire en balo, yo titre nango action de grâce. Action de grâce, ça veut dire tozo rendre nzambe ba action de grâce. Nenga bateli biso épidémie et banda février. Lelo toza na mois de novembre. Là tozo kendi malembe to kota 2021. Combien ba katani, combien ba tikali? Combien ba tikali? Combien? Mais biso to bela ki to biki. Le Seigneur nous a restaurés, il nous a assistés, à la kisibiso combien de fois il nous aime. Bat baleki biso na mbongo, bat baleki biso na bana, bat baleki biso na kitoko, bat baleki biso na ba mikanda pe balekaka nango, soki mikanda, soki ba passeport, je sais pas comment je peux expliquer là. Bat baleki biso nango, mais ba koufi na corona. Mais il y a quelqu'un qui était là, et il y a Boutou et il y a moi. Wapi Feli nanga. Eh! Oh, faux compte. Comme tout, né? Mamie, je t'aime beaucoup. Moi aussi, je vous aime, ma chérie. Vous là, vous êtes mes amours. Oui, et bandit déjà JCC. Binonde bozaka na rapidité, mon aura toujours connecté. Donc, net yo bongo déjà, osa déjà donc connecté, hein. Séminaire ici, bandit. Titre à séminaire aux actions de grâce. Binonio so batunza mbabatel, bino bat bolanda mate ya bonzimela yesu na page nanga. Il faut bopé ça ba action de grâce na bino. Ah, kola tika bzuba. Bolanda distraction, tu vois, kanambi, ah. Bozonga boy, boya, ba, obakei, bozonga boy, boyoka. Il faut pas penser nzambe ba action de grâce. Pour nani ni kopé sa action de grâce. Action de grâce c'est l'action nini. Aujourd'hui 100 euros non. Aujourd'hui 200, aujourd'hui 300, aujourd'hui 1000, aujourd'hui ça dépend ya ndenge yo olingela nzambe na yo. Obi nzambe pona bolingo na ona vie nanga. Action de grâce nanga. Yango yu. Ha. Action de grâce c'est ce qu'on kocha wapi. Si on dit, mais là, yes, on n'a pas joué, au matin, il n'y a pas joué, c'est là quelque chose. En tout cas, tu n'es pas là, parce que quand je prends ton argent avant que je mange, je prie, et tu seras béni. Je dis, le Seigneur, souviens-toi de cette dame. Seigneur, souviens-toi de ce messier. Souviens-toi de cet enfant. Seigneur, souviens-toi. Hey! Si on dit, mais là, Nzambe, parce que on dit, mais là, Nzambe, maman, le Dieu de ma mère, aujourd'hui, c'est mon Dieu. N'habite, on dit, mais là, Nzambe, nini. On dit mais nzambe ni pour la Bible read on dit mais nzambe na ana ngai na le Dieu de David, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie. Mais banzamba ba Élie wana ba Élie bazaka isusu te ba naza moyibi te moni binonde ba shinobo comprendre kaka na retard et talibino boya comprendre boya kaka. Bon, nzamba Moïse, nzamba David, ba Moïse na ba David, bazaka na lola. Maintenant, tolingi nzambe oto yoka ki na sango. Oui, mais tolingi biso moto comme ba témoin. Nde ma Micheline na imba. Toyoka ki sango ya nzambe oyo, tokomi ba témoin na yo tokomi kobika komona loboko na yo Ah? Nalobi bo pesa ba angaye. Bon moni bini mo comment on dit comédien mo on dit muta théâtre bo yo ka voir na ngade na oti na rima makasi mais c'est le Seigneur qui m'a guéri. Nzamba sauver ngate pona zonga bi okoti kala shimbo ete belé ba non na masumu ba il faut okende côté ya. Ba il faut 2021 ba kota ngo ba yambela Yesu. Oh, nana yamba yesu te s'abonner. J'aime non la page parce que la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Là, tu comme la fin de l'année. Donc, ça, on attaque Nzambe na janvier, na février, na mois de mars, mai, juin, je sais pas quoi. Oh, senga Nzambo monite. Zala kaka na ronzima ke. Oromona no on a décembre. Okut. Comme le 31 décembre, te okomona ngo. En tout cas, konzima na yo. Mambe sa mara selon konzima.
a commis papa Feli akufa kala laisse-les tranquille. Eh, on a de Jésus akufa te. Nalobi boy. Bon, on est en train de faire JCC nous. Nde maman a ibsa nga tout l'examen lobalté, hein. Un homme spirituel contrôle tout. Les langages, tous les axes, tout. Nous, on contrôle, ok? Donc, voilà. Nalobi boy. Bon, tu sais, non, c'est que belé boy. Mais, oh. Basa c'est beaucoup de ma bonza bokomo seka. Bino bolinga mate ya mabonza te. Bino linga ka j'arrache. Eh, ce qui est comme arracher l'ibal, arracher ban, arracher diplôme, arracher j'arrache. Eh, yaya. Awa tokomi na suka. Ngate mnalobi la Bible mteloba vaut mieux la fin d'une chose. Ngaite Bible lobi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux souka ya mbula ke bandeli nango. Ne bandeli tokota ke bele. Mais tala ndenge tozo bima. Parce que moi j'ai la fonga na okota 2021. Yo sozo ondima te itali. Nga tellement na ana kondima. Na kocha action de grâce nanga. Action de grâce ça veut dire quoi? Obi nzambe ndengo bateli bana nanga. Ndengo bateli mobali nanga. Ndengo bateli mwasi nanga. Ndengo bateli mama nanga Charlotte Chombe Seigneur. Ndengo bateli na 2020 à kota ki hôpital. Malgré kota ki hôpital ba te belé ba kota ki ba bimité mais ya kota ki na urgence à sali 9 jours. Mais tellement qu'on a la foi to croyaka na yo yonde Jova Rafa. Okenda qui kuna tanta Jova Rafa, tu as opéré des miracles malgré le docteur Baloba qui manchait mutakota qui te commune mais toi tu étais là tu l'assistais le maman nanga abiki et nacha action de grâce te nacha te ngana kocha ngana ocha. Non, parce que je suis JCC. JCC, ça veut dire jeunesse chrétienne combattante. Je suis JCC. Non, tcha. Ce qu'on a zo senga na ba chinois, na ba chinoise. Oh, yo nyonso anzimela kan zombe nanga. Oh, ya poti sanga poto sans visa. Sans visa, passeport et kota Schengen te mais là, je suis en Europe. Là, na Schengen, zombe nanga. Quel que soit Nzambo abukaka. Ah? Oh ya bukaka. Bon là d'abord faut compter oh distraction. Biso pe a distraction les kakate. Oh yo nyonso. Nzambe so comme maté à kocha action de grâce bozo ka aussi sanga mungongo boye. Ah. Bino boka aussi sanga mungongo ezaka ka bazozo to ba chinois penza oh solo. Bazozo bazali awa oui to ebi ba okozanga te ba infiltrer il faut bazala wana pitom susu. To gagner pe amazozo ok bazozo bino faut bozala bino na ko bloquer bino te bino na ko bingala bino te pour faut to gagner ba amna obibo soko talina o bolanda tende na oloba na ba blague na oloba mambo solo boyebi combien de personnes ba kufi o ba lekinga na bassin boyebi ah Ital bino. Yana senga bino. Bofu la basak. Oh, ok, na bank na ya. Binzambi. Po na ngan tellement na linga ko mingi nzambi. Nga no cha 100 €. Oh, pa binga na linga ko mingi nzombe na o sale linga nzombe. Nzombe nga na che 1000 €. Nzombe banda janvier nzombe ti le nzomba yo la. Nzombe nga pona nga na che 500 nga na che 300 nga na che eza soki ochango action de grâce na suka olobi nzombe o eza lokola point de contact nzombe point de contact nzombe parce que na maman soki acheli obiloko na sanito lobaka ni merci maman papa elio cadeau merci papa yaya siko nzamba batelio année au mobimba 365 jours
merci kapocha action de grâce kaka mpona donc yo okomo mono ndire so oche bongo mobongo no ekwei likelemba ba donc yo mono nze moziki wana yo mto bandi mambo moziki donc okoka te ngo komisa mbongo wana ebele liboso nzomba lola na onyo so nzomba sali pardon hein soko tiango action de grâce olobi nzombe oyo ekomi point de contact soko monika osali likambo mona claire tobi nzombe souviens-toi de moi nzombe année au 2021 nabandaki yango na yo nzombe nakotaki nga moko te Karine oza vraiment moyibi ya solo yaya nzomba limbisa omuto benga moyibi nzomba limbisa yo Bible elobi mutu akolia na mutoki na ye soki nayibi mabe soki pe na kosi mabe to na tongi nayibi te je prêche la parole de Dieu bino bolanda amate na page ote si conseil basengi mabonza neti eloni ekamwisi bino to eloni bwengi bosala ngo neti problème bwengi bokomisa onzere crime onzere na impergle mutu to na kangi mutu na George Bolanda Mate, ça fait combien d'années que je prêche ici? Ça fait combien d'années na terre? Est-ce que si bon mona qui tunge l'équipe? Et si Alexa qui tunge à la page? Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Bible lui me quand je prêche, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, c'est lui qui travaille à la cuisine, mange à la cuisine, c'est lui qui travaille pour Dieu, je vais manger chez Dieu. Et vous, vous êtes les enfants de Dieu, je vais manger chez votre père. Comment? Et il ne faut pas m'amener la distraction parce que là, vous allez m'envoyer de prendre la Bible. Vous allez... Douana penza bokomi opusenga obu pia unazo Bible bozo verset siko. Pendant mon on dirait vraiment comme sanga la Bible. Maintenant on a simbi Bible parce que c'est que je parle ça vient de l'Éternel. Et zo utaka kati, c'est ce que l'Éternel m'inspire. Parce que moi là je suis un simple instrument que l'Éternel utilise puissamment pour vous transmettre, pour vous guérir, pour vous restaurer. Amen. Hein? Non, non, amen. Amen, amen, amen. Bamen, bamen, bamen. Beaucoup on a bamen na mon hein? Et ça que Saint-Esprit a touché. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Touche-moi. Touche-moi. Ah, bon, mon bamen onde et ça là que le Saint-Esprit m'utilise puissamment. Et il faut vous savoir que quand le Saint-Esprit m'utilise, vous êtes abonné ici et vous aussi, vous recevez les bénédictions. Automatiquement, vous voyez vos miracles. Oh, mais vous êtes bénis si vous êtes ici dans cette page. Karine Mokonzi la baronne, vous êtes bénis. Parce que ici, dans cette page, c'est le Saint-Esprit qui tringale ici à tout moment. C'est le Saint-Esprit qui tringale. Même en sous-vêtements, même en bikini, c'est le Saint-Esprit qui est là en train de monter, descendre. C'est lui qui tringale ici dans ma page. Ok? Bon, on a adoré, parce que nous avons dit non, 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 non. On a dit qu'on reconnaître Nzambe kaka na fin de l'année, c'est bizarre. Na fin de l'année parce que Bible vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est pour cela on reconnaît les seigneurs. Tolobi kan et la fin de l'année il faut qu'on reconnaisse Nzambe erazo bate la biso. Il faut na sengi bossa l'action de grâce parce que c'est loko tout ça la souvent té. Donc au sali et loko au sala raté au lobi Nzambe na sali ngo pona koloba na yo merci. Nandengo bateli mwasi nanga bana nanga mobali nanga famille nanga. Ok, c'est juste ça. Et ça encore on poser une question pourquoi bakenda veiller na fin de l'année bakenda veiller parce que le big nzambe na okota 2021 na bo okota na hôtel na bo okota na ndako nganga na bo okota na bar na bo okota na boîte écoute ngata na église. Ok, c'est juste ça. Donc, pour nous ensemble, balobaka, nous avons prier sans cesse. Et l'accident qu'ils ont gagné, bandeliane, ton a soukate. Mais quand même, na souka kosa la juste, oh, yo to ça la raté souvent. Il y a un bâtiment qui est dans l'église, a tchane ma bonzate, hein. Ma kenda en église, ma tchane ma bonzate. Voilà. Il y a un sko eko sunga biso. A to tchane ma bonzate.
Ah, Karine, voilà, oui, voilà, ngeza na rime. Bino de botimba na China. Ti botimbe li voix. Mais rime ici, et comme na suka. Siko, ça va. Non, moi, batuninga mami na yemba. En fait, la vérité, la serre en question, je la connais pas. Moutal bossa tindelenga vidéo na eza maman biso, j'ai dormi na moni vidéo mais na cliqué en fait. Moutal mbala yo tindelanga ya Irène ya ye na cliquer ki binga na miss makasi na ta. Nathalie Fio ba tindelenga na bi nini susu. Ye ba sali so analyse li susu. Donc na cliquer ki na boule na ka peut-être maman, beaucoup de gens qui ont profil de mon bébé, ça sont moi, les chinoise. Non, moi, les commentaires, il est nazomi mona, mais je comprends rien. Ok. Eh, maman Pauline et Chaco. Eh, ma Pauline. Wam tangwende, ma Pauline. Pesa per mbote. Bana membre, je vous salue, hein. Bana membre nyons baba maman autorité sans oublier ma maman ya boîte blanche ba 4G 100% Karine Moko du coup n'est pas Rose Bomba groupe nyons je vous salue je vous aime donc batindelinga vidéo na ye boye RK na cliquer boye binga so na kangami na likambu mbala monzi mbango ikotinga na bandi ko bandelango toute la journée yango na yango donc voilà le quoi ils appellent Manzambe parce que là tozo préparé pe acoustique gospel pour rendre grâce na nzombe pour la fin de l'année. Donc c'est bon quand ça non ça ba blague il faut bocha vraiment yango na mutu na bino ezala lokola comment je peux dire ezala lokola na programme ndenge to salaka Vanessa ndenge to salaka programme ebike na Noël il faut na lata bilamba ya nini ya Père Noël il faut na lata rouge blanc il faut Père Noël là les katika cadeau il faut sapin il faut boyer il faut soso il faut kolamba taba il faut kocha action de grâce na ba programme wana malgré nandolo bana ba blague non nando blague hein bon oyo che pa nanga Dieu merci so pe ozana pasteur non ou en église na yo en tout cas eza obligatoire kende kocha action de grâce olo bana nzambe merci na ndenga batelio parce que modèle corona oye popoli batu ya na 2020 oyo bati kalinga non to kota 2021 il faut tout ça quelque chose. Ah, liboma Karine Mokondi yepe na PC mbote. Il faut ça quelque chose que l'Aksanzambe que je suis reconnaissante. Qu'on la kisanzambe ingratitude dite ça lokola yo c'est bon pe mangwe comme ya yo non l'Aksanzambe kinzambe ndengo bate linga pour na souffle de vie. Nazana ebila ko peut sauter voilà. Oh. Nanango, ce pesa 10 €, 20 € bouina boui. Donc voilà, je mets ça j'ai que juste wana. Malgré na ma pasteur mais tia na église au sambelaka soki po yebi babola au bengi au sali domo quand même à partir Afrique côté bande kono biso baza ba veve surtout na ba au Finlande ba au Féline au lobinzambe par nanga yango wana na sungi po na kosenga merci malgré on est là dans nos delures mains. Malgré les délires, il faut toujours la première position que tu as en colo. Que tu as en colo, yesu. Bon, maintenant, il faut que je vous laisse, mais je ne peux pas vous laisser comme ça. Oui, acoustique ndeto lingi. Yango ndebo lingi, hein. Non, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Banzembo, ils ont déjà sélectionné. Attends, ils ont nini. Moulele la oyo boulele la je sais pas ce beau sepeli nango ce beau sepeli non yango pe que côté na acoustique mais il faut boye ça ce beau sepeli non beaucoup mis na ba commentaire ndenge to ko sélectionner
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.